sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga baboti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolimba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bossa bonnet trop na. Bossa bonnet trop. Na planète Nana Efi. Bossa bonnet trop. Na planète Nana Efi. Bossa bonnet trop. Alors, merci bino ki bandi konanga. Bossa bonnet na planète Nana Efi. Vraiment, ils chaîne ya biso nyoso. Vraiment, bossa bonnet. So bomoni ka tolia petazana kati c'est qui fait yango base. Donc on a beaucoup de bossa bonnet bola na ndenge tozo développer tolia pete na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yopé base. Vraiment, na lingibino trop. Vraiment, merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille. Tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les binos. Je vous demande, tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité. Planète nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins on perd de l'eau. On se perd. Salut chers internautes, c'est bien moi Choco Bekili, votre humble servante. Je vous rappelle toujours de s'abonner à site Nabiso, Planète Nana et Fille, vous ne serez pas déçus. Je dis merci à ma patronne, ma baronne. Merci maman pour la nion sur Ozosa Langa. Et puis, nous avons rappelé toujours pour le site Nabiso et puis pour la ONG Nabiso, Nana et Fille. En tout cas, bah soutien Nabino, topé ça toujours merci parce que vous avez qu'on soutenir bana bazangi bilamba barfala donc ensemble bakopambo labino. Comme d'habitude, chers internautes, tu as toujours na sujet à bien na site au Planète Nana et Fille. Surtout moi Choco Bekili nazakana toujours pour la cause d'information nabino. En tout cas, chers internautes, si je n'abuse à l'élo, ils a participé mawa pour na makambo o ezo les dans le monde entier. En tout cas, et pour Kena Bandana, d'abord merci na cordonanga et display Milimo et ma petite à moi, moi nanga Vanessa Meta Chaber, je t'aime beaucoup. Et chers internautes, si j'ai l'habitude à l'élo et Zali, histoire il y a moi la moi Simoko afin d'Arana Gombe. Donc ça s'est passé ici à Kinshasa et avant d'Arana Gombe. Donc histoire il y a Facebook. Moi la moi soana afin d'Arana Gombe. Azalaki na mbali na yemoko na Kinshasa ba vivre capé tonto abato sunga mwana mwasi na ba difficulté nyons tout azalaka nango mais bino moko boyebi lelo via internet est commis spécial local la vie réelle. Or ils ont un monde où il y a pas pensé donc ce qu'on continue dans monde wana au commis tant on se rend compte que où ils les kanakuna ils ont un kaka biloko habité dans bisa kanaka comme on dit toujours ici à Kinshasa mais ba fille est belé ba tonton est belé ba comme sango via solo une fille wana zaki mbane anakin ba va rappeler bien mamto les carabien ma aiki kozwa mobile na Facebook. Chers internautes, je vous dis, alingi mobile na poto. Babandi ko vivre na tonton na. On les a gardé na ye relation na ye parce que yende mutozo mona o azana poto nanu o mona été la fille a gardé relation te aboma qui relation na ye oyo ezaki ana Kinshasa et a komi ko vivre na tonton na. Chers internautes, si moi na moi si wana ba komi ko vivre na tonton na, je vous dis que mutu azalaka awate. Mais azo vivre loko là, azalaka na mobali wana ya poto awa. Tonton wana atinde la kaye bambongo, bilamba, en tout cas asa la kaye nyonso. O ezako kamwe que la fille ata azana kati ya chambre yemoko. Même si abenga été ce qui alali, la fille a senti toujours que azana mobali ce qui alali kolam se sentir vraiment que auti ko ça la rapport sexuel na mobali. Et puis mobali la question ce qui a bengi atazolamba arobiseka akota na chambre. Ba abitia atia vidéo atia vidéo azomona tonton wana ndio se masturber kuna donc la fille peut kotoyo et puis tonton wana soki azosala babiloko wana na vidéo. Au moins, les signes où ils allaient que bozana mobile n'ambé tout autre chose soit na bassin partout. La fille a senti kango vraiment en live. Donc na écran na amona makamu susu mais na nzoto na peut sentir vraiment que oui mobile lié quoi.
Amouna kamo basino wana ma et déranger na ona et déranger yeti aloba non peut-être parce que je suis vraiment amoureuse buena boy tonton na salango plusieurs fois le binga na ko bala yo a prometté makambo belé et puis il est que la raye soki abimi nyonso ko ça na journée soki a komi na ndako so ba so la mbal na ye ayebisaka ye tout o lelo lataki boy lelo boy oh maintenant ninga na mona ote représentant a pe famille na ote et lo comment côté mais na ozo ko comprendre ndenge na olata place na zalaki même na masanga o fia ko fa na terrasse amela tonton wana ya mikiliste wana ayeba kango akosaki kaka non yo ngana mona ki market na kenda poto kala menga na mona ki yeba ke batanga bazana ba servir ayo et comme ak pembe na ebisi la fille question que na lingi na bala yo moi ça sepelaki talaka biso ba fille akine libali a poto donc mobali a poto tango yo balo c'est que vraiment donc likolo kiti abinga no yo bala yo no tinda mbongo binga ba famille no makambu tout tonto ana timbongo a alerter famille a venir ningani la fille a bala mobali a poto en tout cas to boyo tanga kombo na epona sécurité a la fille quartier ningani famille ba sombi biloko ba sombi masanga ndenka ezalaka et loko pesusu ya kokamwe que atinda kimbongo moko ayibisi la fille zwambongo oyo apesi numéro ya maman moko boye bokokuta naye okopesa mbongo wana membre famille nanga bangonde bakoyala babiloko muso oh mais yo kape ko benga na famille na bango moko pona otinda kana nzia nanga habité yo kende ka kopesa la fille a bien mona penza maman ya bajeta kitana jeep aye kozwa mbongo abia bon eza mwana bango peut-être bonabo basoli pendeni yo moi c'est mwana biso mwana na raté maman faute na ngate e koleka ba préparer abengi pe moi cité que lukelanga voiture to ba kozwanga moi ça me kotune chérie mais comment yo zoya attendre réserver chambre te to di ote bande kunanga ba kozwanga et puis na koya kaka jour non kitana ezaka le même jour à mariage je serai là le matin mariage libala na pourquoi cher internaute tantino wana babungami des alaka moi c'est alati bati ba maquillage makamousus tout est stylé oh a bengi et comme inde zaka oh ba ozi mbali po zo mba mongo ebima boina bobona pom pom mbala bengi a alerté bandi kone yi wana bengi ba komi déjà mais likambo ko kamo eza que kozanga vie de prière eza pas si vraiment eza pas si cher internaute moi na moi si a bengi bandi konaye tout na kati pong da ba bongami ba ozi mbali la fille a moni vraiment ba jeep ya ba noir etandami cher internaute fille wana moni ba jeep etandami a veni pe ba telemi makambu yazo mona na o biso na bino to mona c'est autre chose yazo mona vraiment que ba na veni ba bimi mituka pezo kota ba zotala nde ba bazoya bu afungul porte mobali nanga ayambi oh batu botala mama nini nano zo yamba ba mula ka mto otia bozo sepela ndese kimi mobali nanga mobali nani oh batu comment comprendre alerter bat maman attends yo makamuni ozoloba nanu ba mobali na yo a comité oh mama bino bozo mona teta ba chipine tandami mobali yeyo oh mobali nzoka aza mutu akufa donc tonton ana azaki na mutu te azaki mutu oyo akufa via kozanga vie de prière via ko envier via kozala na ba besoin tant mon ninga lati we ngai fona somba ngai fona sala cop ngai fo boy yango wana diable afungola ka ba porte ako utiliser mutu a utiliser parce que oza trop soifé ya biloko mukili patience et l'équilibre so bande konangai donc moi so wana azaki na patience te yango moni akenda kokutana na mutu akufa donc epanza mbedisa ki péché nzamba sepela ki na été yango permettait que loko ane salama la fille a question bato ya komona ki ndo bandi liboma et puis ba famille ba comprendre que donc ce qui se passe ici aux sous makambo ya normalité et commis makambo ba esprit ça peut pas là la taba venu wana ba église muso ezaka pasteur ba bimi bona wende ba komi en fait moko ayeko ya wana maman libala o mwana bino lo libala eza libala te mobali wana aza mobali ya butu aza mobali ya normal te aza mobali ya butu donc nyonso o bosali nda bandi ko relater tala boy to kutana na Facebook bona boy expliquer tout talaka o eza écran moyen na lo ba
ninte pour na ba minute expliquer ma camion tout ndenge les cas qui nde ba ko comprendre que mobali wana za mobali akufa biloko wana bazi ba boaki donc avenir ningani. Donc, chers internautes, je vous dis vraiment que eza passi. Donc, si j'ai un biso le story qui nango, eza histoire vraie on a minute, eza na poto, eza na Kinshasa, ezo l'Obama. Conseil na biso toujours na site o ya Musala Nzambe planète nana effié, au moment nana effié, ate ya kabiso toujours ba na patience. Patience et les kinyonso. Bilambe si la ate. Toya tokuta bilamba. Bon, je ne sais pas na temps o tozo vivre. Ce qui vraiment tozo mona makambo ezo leka. Na moment où toza nango en tout cas toza la pressé toza toujours patiente tant oza mobile na yo ya supporter kanga mutema c'est pas dire que le kokuta ki na no azo sala TV na ko suka bongo non diable aza à côté les diable azo konzamante donc on doit patienter et tant que toi bana ya Nzambe il faut vraiment ko patienter vraiment ko patienter c'est très important dans la vie na biso. Conseil nanga vraiment pour na l'émission na biso ya lelo na bandeko nanga botika ko envier otika ki mobali na yo pona mobali ya poto nde nini poto za le côté poto za combo poto za le côté peut-être bango ba souffrir ko le kabiso tellement que bango na poto ba yebi ke biso na Afrique to surtout que la bango ba komi ko utiliser biso ata na nzela ya kindokité na normalité donc na boye peso salama peut-être ndeko na biso akweli mutu akufa mais yo ozolandanga okutana pe na tonton mo akufa to ebi pe famille na masasi o bavanti pourquoi ko sutukela mibala poto mobali no so mobali soki o ayaki ya poto ye wana Nzamba tindele kiyo zoye soki pe ozana ye patienter Nzamba ko sunga. Je vous rappelle toujours que Nzamba zo permettre te na temps oyo tozanango comité oyo ya ko patienter donc soki kaka o komi na posa ya eloko moko quelqu'un na or Jésus et Sili Nzamba ko permettre diable aller kananzela na yo parce que binomo bomoni maladie yango ekoti na mukili banda na mukina mona maladie moko coronavirus ezwa monde entier et puis le to komi ko banga tozo banga maladie ko le Nzambe donc conseil nanga vraiment la journée ya lelo yango wana Nzamba lobi bo patienter o nyonso akokota na monde ya ko envier Nzambe abi akopesa nzela na diable. Donc, azo molimo na yo parce que bazote abiso trop tozolingate. Je dis merci à ma patronne maman Nana Effié, merci vraiment pour na soutien na ma maman chérie. Merci vraiment na oignon soso ça elanga merci na ba conseil na yo grâce na yo nga chokolelo na comment ko patienter nga chokolelo na comment taille Nzambe marqué apparence nanga merci maman. Na salon Lolo oeza na coin sando na Prince Force. En tout cas merci pour na ko soutenir biso et puis na pe sous ba gros bisous à mon tonton Tupac, merci pour nous avoir na salon en tout cas salon en wana vous continuez koya ça la basu qui a bien midele a bien donc et merci na caméraman nanga caméraman nanga ya sika papa Guy et Guy au besoin na donc Lili ya solo émission politique ya solo on a minute à ningisi planète nana et puis vie ezokota lokola kindoki et je vous rappelle toujours bon s'abonner massivement na planète nana et puis ba film sikezali vous ne serez pas déçus na pesi famille et filles nyonso et bah gros bisous et na pesi aussi DJ Sparta manager Nadine leader et DJ Fatih Papa Roula je te salue aussi merci vraiment et je vous aime beaucoup tout le monde a ce qui ça va permettre yo eleki nana efia sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana effi bosabone trop na planète nana effi bosabone trop alors merci bino ki bandeko nanga bosabone na planète nana effi vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta za na kati ce qui fait yango base donc nanga bokota bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge ya système ya mikolo yo Nzambe courage yo pe base vraiment na lingi bino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, moto swag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille.
de s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, de s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, Planète Nana et Fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins il va perdre l'autre. On sait pas.